Le préavis de l'eau, yango to kende préavis de l'eau, akende article la biso mboka. Mandé sili article 64, article mboka. Tu as besoin de kende akimi na New York, de rejoindre kaka kende. Boso banga te ba tie bino ba mituka mai. Wana mai ya moto to mela ngo café. Ah, yebisa bango. Mais banda bo bandi makambo ngo so kende ni. Ba police ba déranger bino. Marche ça m'a pacifiquement to zo mukulu te to kende le préavis na seni na e. Et sili. So boso kende wapi bo? Police OK seni. Police donc tu as préavis. Article 64. Tu as bunda tête pour y marcher c'est normal. Donc tu la yende préavis na ye. OK. Bunda ngai ya olobela te obayebi. Mais yo ozana nous chez nous sommes te ko zo tia vino à danger. En tout cas c'est la lutte libère. Trop c'est trop to lembi kabila na mboko. C'est bon. Bonjour président. Bonjour. Président to moni bino lelo bo bimé belé na bandeko. Alors objectif na bino ezani. Objectif la biso comme Kabila lelo to constater que non à ça haute trahison parce qu'il a convoqué corps électoral te. Tozo bima boepo na jusqu'à ce que to obtenir départ là. Je représente bo ma boepo que tu as. OK, iti na seni pour faire voir Seni que Kabila préavis na ye et bandit lelo ti mukola kokende. OK, merci beaucoup. Bibi,